mbote na bande ko nyonso bazisi libaku ya kolanda biso na mokona lelo wana ya bino mama olompinga balobi mwasi waswana kanda apesi bino mbote bisika bozali lina na onga menga na ina te tofandaka tosolaka po toseka tolia tomela po esengi tolia tomela lobi na kozala te kanda nanga oke nango ate mama olompinga basa azwa ata basali esa nini yana movi lo ya nature bande kwa mamuro wana mamuro ayi biso ni na mokona lelo mamuro ele biso lisolo moko ya pasi na mawa mais ko bosa na pete ko ba merci Seigneur pona moni mamuro lompinga na mokona lelo ngai pena tombola nzambe pona ko mona pe commentaire pe vi na yo oyo ko tia ko mentionner ko na nga ezaka vraiment sujet na nga ya ko kumisa nzambe pona yo bande kwa mamuro wana nyali biso lisolo ya pasi na mawa po esalami bongo na mikili na biso ya poto bisika wapi na mboka ya mama Maria alekaka atiaka ba fleur précisément na li Faransa baza pena na France eza couple oyo lisolo esalami epesi biso pasi na mawa komona lisolo ya boye soki ezalaki mwana mwasi bana basi bozapi bolamuka les femmes mettez vos j'aime vos commentaires abonnez-vous massivement parce que lisolo oyo soki ezalaki biso eza ndenge na biso bana basi sikoyo ndenge ya bana mibali bandeko papa na biso abunda na ndenge na ye akomi na France sali vi na ye kosintegre akoki vraiment kosintegre te parce que epesami na moto nyonso tu te ndeko wana na chance na ye lokola botama na ye mobali kitoko bolanga lebenga biso bamongo ndenge ya botama kitoko nzambe ye kosala ye grâce na nzela ata ya bote na ye malgré azangi mayele azwi mwasi moko ya kitoko la doucette femme mwasi oyo soki oyo ozwi ye makambo nyonso ya vie esili kofungwa ka ndenge bible eloba celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur endeko na biso aye kozwa mwana mwasi bakomi kovivre bandeko mwana poto boyebi poto koleka biso boyeba papa nde bobotaka na poto ezalaka rare omona papa alinga mwana na ye oyo abotami na poto azwa garçon moko boye le quinois quinois quand je parle de quinois vous comprenez que quinoiserie ezaka mwa rare po tosolaka nango babandeko ngo ya biso abasi ya poto yaka pena mwa mpasi omona papa oyo aza na éducation apesi bana na éducation alinga vraiment un quinois moko boye ezaka mpasi e papa wana aboti bana na ye ebele aboti na basi mibale mais na mwasi na ye oyo baza na ndako femme légitime na ye bavanda babota mwasi ka moko e jeune fille na ye wana mwana poto akekutana na un quinois abeta ye ndinga parlementaire chinois azwa lito ya mwasi azwa ye mobimba endeko na biso ya mwasi alinga mobali na ye ndeti akufa ou son mari ou rien ndeko mobali mpe tellement mona ye ke papa bokilo azoboya ye mpo na façon na ye azaleli kikinois koloba mo ebele banini asalaki nde asala mwa façon na kosala mwa façon wana boyebi ka eloko eza ya yo te okokango te asali mwa façon pendant un bout de temps mais papa bokilo aza paster aboya yango alobi nga vraiment mwana na nga okoba te bavandisa papa bandeko na ngai totraita papa wana papa motema mabe un pasteur akozala bongo te pasteur akozala comportement ya boye te koma un pasteur oboyela mwana na o libala bandeko nzoka papa na biso zakani na bonzambe bandeko papa biso zakani na bonzambe ayebaki na ye ke mwana ngai oyo aza mobala mwana nga te baboti mwana liboso baboti mwana mibale baboti mwana misatu mwana kufi 4e aye kosimba na maboko mwasi malamu mwasi pa lobi mobali na nga kaka ou rien eye kosala ke paster na ndenge ya bopapa accorde grâce wana moningane moko ya paster abi lokola lilia bala zwa bango encadre bango menga na contre mariage o mais napona bima papa mabe bandeko bavandise na banoko bane babi fozwa dot po okufi toza na bomo yo fozwa dot papa azwa dot wana contre cœur mais azwi dot ke abali bino mo boyebi biso na Afrique ya so mama na nga lobi mais bino kuna na poto so bana bino balobi bana anaka o balobi yango bino bosaela biso na Afrique awa soki mwana telemeli parent impoli entre parenthèses mwana mwasi wana avanda na mobali bakangana bimemi na papa na ye balobanaka te
20 ans de mariage. 19 ans na papa na yeba solo la tena maman na yeba solo. So boyebi ka motema bo mama. Quand na ya Flora na ngaba. Siko papa ko ici ke okoyi ko lobisa Flora te pona bêtise au Florence asali. Passe. Quand ni maman za na ngamo ko fini. Ba yebisa lobisa ka ngai te. Ah. Maman zo kokate mais il faut ça là pour papa mutu à quoi ici. Ça moi passe hein. Ba maman ba boti basi moko. Papa quoi ici le kolobisa mwana na yo wana te. Pona lokola bali mobali wana se ki a respecter biso te. Mindele bazolanda ye, bato maele bazolanda ye. Garçon na sala soki na banque soki nini. Azolanda ye mais ya landeli garçon ni c'est un voyou. Bino mo ikala papa batangi mingi soki déjà a commis na niveau wana. Maman Fifi Otubi, bah quoi ici, bah le bio le c'est un minorité. Pas si elle n'est ni nous on Coca-Cola, sa maman zo Coca-Cola mais une fois ça là on pendant 19 ans, na kati ya France ils sont en bête là. Moi ça bande on est bas sur le sac na ninga robata na ninga robata na taka ndiko na bango moi c'est donc aza abandonné na famille. To traita papa na kimute mama benaye. Papa limbisa biso bisiko zali. Nzambo azaki kati na yo abandé déjà koyebisa mwana no moi si que il y a quelque chose qui ne va pas dans cet homme. Bande ko yako ça la COVID-19 tango yaki bino mo webi épidémie de yambuko e kotaki na kati ya France. Monde entier to lo ba France te ko biso zaki na Bangola lokumeka Yesu bino mo webi na poto ndi bonne ko kufebele JKM. Bao basara na ba hôpital le roi Congo Milolo. Mon vieux Terry. Ba yebi mengeni makambo ezalaki. Bato ba sana biloko kolia na ba hôpital ba mona ki makambo bazalaki na ba ligne période na ndako te bango ba bandai okene misala. Et mwana mwasi wana na pasi mama na ya lobisaka yete. Wana ba okene 20e année na mariage mama lobisaka te mama pasi mama na ya ngakufa na Covid. Ba mekone ba obete sazo kata kenda benga mama mwazo kokate. Maman zaka mke ayambi alo akati. Ah non maman moboti. Ayambi alo akati akavua mwana ne maman déjà kufa na Covid. Bande soki maman wana kufaka ne mwana mwasi wana mulaka maman na ete likolo ya mobali. Bande ko lisolo na obete la bino pour sentir. Ya wana ba lisolo na ete so na aussi sango lelo. Bon sentir pasi ya mwana mwasi au place ezali. Mwana mwasi wa zo ka charge ya mobali. Mobali wana ana Kinshasa abota bana. Mwana mwasi wana azwaka charge ya mobali na bana o bazaka na Kinshasa asololaka pe na famille ya bamama ya bana na ye o baza na Kinshasa akipaka bango à 100%. Bandeko mwana mwasi wana abundaka bana baya poto papa telemelaka baya kosala nini bakoya poto ndoka papa yebi ke libala eza nango na poto ezalaka nango kaka libala basi baboti banini mais motema ya papa ezalaka epai ya leki ya mwasi na ye donc leki ya mama ya bana na ye mama ya bana na ye oyo Afrique petite sœur na ye sikoyo ntango abandaki kokola mwasi oyo alingaka ezalaka petite sœur ya mama ya bana na ye eye sikoyo koarrive que petite sœur wana akendaka Braza ntango ake Braza ayo récupérer sikoyo yaya ntango arécupérer yaya na nsima nango bayebake babandeko moza bandeko na fille boye ekomi deya trop tard ntango fille wana auti Braza azongi auti Brazzaville kosasa ya na banga bota na ngambo azongi eye kosala ke moya linga eza te déjà si aboti na ndeko ne bana mibale ekosimba te nde pa kaskada koma poto ozwi mwasi ya bato oyo ya poto mais tininga banaka na poto azalaka na bolingo ya leki ya mama ya bana na ye. Oh le monde nakutani na mwasi ntango naoloba mwasi ya malamu kolia na mwasi kolia na ndoki. Mon papa chéri Lik Makanaki prisonnier de Jésus kolia na bino mibale eza kolia na nini ye papa pesanga réponse ekosalanga bien. Mon vieux néné Gonsalves na kati ya Suisse kolia na mibali eza kolia na nini okutani pe na mwasi ya malamu
okoki kozota makambo mosusu te soki mpo olingi ozota deuxième femme okoki te kotriche mwasi na yo na mwasi mosusu te kaka na mama leki ya bana na yo papa ye moko azoetufe bénédiction ya bana na ye oyo abota na Kinshasa soki mwasi na ndako na poto alingi asala voyage papa aboyi te ce sont des impolis bakoya kobebisela nga bana nga baza na Kinshasa na poto bana nga baza na Kinshasa na poto bayebi bamakambo wana te papa mama alobi ata yo moko baza bayaya ya bana na ngai babandako baya biso basi bakola na poto bakarte mabe mais biloko namonango mpe na mwana nga moko mams bebe milk nakuwa zwa naomona mpe nzeye basi bana na poto mpe bakango baa malamu kabuya kabuya si ebe okoma na jili to nga toluka ta mwana moko akola na poto non toluka po bato balobaka bana basi ya poto baa mabe liturgia na biso na afrique toboya yango surtout na RDC oyela biso so oyokolinga mwasi na Congo yaka noko alingai normal so bandika konga na divorce onga boye toboyi yo tokoleloka mbongo simi nzelo kei po a tositoye bapoubele na bino mbala poto afrique yango api Congo eboti bino ekomisi bino na poto aleboko moyosakana biso mpe tokolia na biso na bino na loso kaka bongo po bino bokoma kokosa biso kaka divorce nyoka bana bato ya poto bazala bo bana malamu bandeko mamo papa komplikaka bana na ye moko baya poto te mama alobi te ayebisi oyo ya mobali alobi soki ya mwasi lokola boti eza susu ya mwasi aboti papa azwi sous raison moi eloko nayesaki yo aboti mwana mibale tolinga tosala ye boye tala boye nayebisi yo mwana wana na poto takobebisela nga bana na ngai mama abi ok sava nasala kopo na mwana ya mibale ya mobali bandi kosala makambo ya voyage ya mwana ya mobali na ye sans ke mobali na ye ayeba yaya bana na ye ya mobali alobi sikoyo tosala makambo ya voyage abandi kosala mwana na ye ya mobali wana makambo tititi malembe mwana wana pe ya mobali bana pe ya mobali ntango bacomprendre ke mama na biso ya poto c'est une bonne femme babombelaka mpe mama wana eloko te bakangama na mama na bango basimba ye na maboko titititi papa na bango akomi kotia siko désordre na mwasi na ye ndako na mwana ya liboso ya mwasi na afrique yo osomisa ye oyetika fingako nzoka papa azolukaka couloir papa azoluka couloir seka Christian Kitoko obala malonga na kati ya Londres baboya basamba bapapa azoluka couloir melemi ya kokota couloir na ye mpo nini azwa kaka nzela mpona kobima kaka na leki ya mwasi na ye bandeko mamu likambo te boma te mobala komika ngai fona saba makambo na kini baninga baosaba makambo balona bilanga baferme bamakambo boye akopesaka baraison tellement aza pe une bonne femme ntango nayesa bino bonne femme nayebi famille très bien apesa baccès na londa kutu bayibaka mobali wana mbongo bayiba ye mbongo na batiele bayibaka ye mbongo na batiele alwana nayebisi bino ke mwasi wana une bonne femme et la façon la femme amona mama mobali ndeka elekela nango ye te alobaka kaka ya mamonanga nzambe moto apesanga ye nosako boni mwana mare debrino na kati ya Autriche okutani na mwasi ya bongo yo osala bamakambo na maolobaka nzambe moto apesanga yo nzambe moto apesanga debrino na osako boni nzambe ye moko azoka contrôle bandeko mobali akomi na baraison kofongola kini akomi koya Kinshasa récupéra leki ya mwasi na ye wana tellement mwasi wana pa bala na ye asala mpe vi na ye mosusu arécupère bakoma na bango kobima match ekoma nango bien bakoma maskof leki wana mpe azalaki na mobali mo na Bundes na Allemagne mobali wana mpe azwaka na ye charge donc ozo baesinga matembele ye mpe loko azalaka na bolingo wana ke onga nde moto nazalaka mwasi nga liboso nga moto alinganga liboso mais te malade balingako liboso me bakutani na leki yaya na yo eza nango lisu lisolo te ke ya Jacob mpo lelo mokomaka ezalaka nango mpe na biblete
ezalaka mpe bongo Jacob na Léa wana ezalaka plein ya Nzambe epuis ezalaka mpe famille moto esalaki biloko bo me yo famille permettre yo te bandeko mama leki azongeli bor alobi soi disant ke mobali wana azalaki yanga asali nini azwi mobali ya yaya na ye papa ya bana ya yaya na ye akomi kovivre ne na bango so ezalaki bamongo bandumba bongo oyo bala mongo kelenge ya mokili likambo yebanaka te eyebani yaya amoni ke mwasi oyo ya poto niveau nazalaka na ye niveau na vivraka na ye ah non mon vieux Justin Boula parlement européen mobala sérieux abi nokanga motema te po likambo oyo soki eyokani epai ya pable mwana malamu na Justin Boula soki makambo eza kitoko te na kati ya Strasbourg nde makambo abi ifo nasani nakende osolola ngo na mwasi azwi abengi mwasi nasali sanga lokwa ye te abi yo mpena mwasi azoba otikala mobali no ya Afrique yo yebi teke mobali noko moko bima na mama leki ya bana na yo na miniti ndenge aza bo aza na zemi na miniti ndenge aza bo mobali no asente mama leki ya bana na ye awa na Kinshasa ozoyeba ngo te zoba mwasi kizengi tolérance yo nyonso tosalaka kaka so mobali ayebi so nakende botiki mobali azosala bosali oyo ozata mwasi te yango mobali azomona yo pendant 21 ans oyo nyonso bosala bino mibale otrompe osi kotrompe yo mwasi alamuki abi na mama ya bana na ye mpe oyebi tete bazonganaka na bango so wana mama bana ya Kisasa ye moko moto abenga mbanda abi bazonganaka nazotindela yo kutu bavideo na bavoice makambo asa mama ya bana créa WhatsApp moko boye atinda siko bavideo oyo mobali na ye papa bana na ye abandaki kosola na ye atindi ru ayibi telefone aleki na ye atindi bamessage nyonso ekomi sikoyo imagine mobali mwasi wana na poto azobengisa bana ya mbanda baya poto sikoyo isali lokwa vertige lokwa diarrhée azalaki na mosala aisi collègue na bino non mobebika bana poto non s'il vous plaît faut que je rentre je me sens pas bien j'ai un petit dérangement il y a quoi non faut que je rentre azonga ndako azwi mwana ye liboso abi regarde ce que votre père fait regarde oh bakisa na bango wana ebomanga te amemi likambo wana mwana bayesebi non je garde la foi il faut parler à personne tu sais il faut parler à personne abi kobeta lisolo epai ya motu te to garde yango Samine Lomé mobala malonga na kati ya Londres abi kobeta na motu te to garde to landela babandi kolandela ayebisi mwana na ye wana ya liboso abi landela likambo mais déjà ye alongolaki mwana ya Kinshasa atindaki na Luanda po facilité ya bamakambo yango ndenge ezala mwana wana mpe lokwa baza na bolingo ya mama na bango wana oyo apoto ayebisi verité abi mama nalandeli yango eza ya solo papa abimaka na ye mwana mwasi aza na zemi papa azola ye ndako ti papa yaka na ye Kinshasa papa avandaka na ye mwana mwasi aleli basi balukaka nini siko mibali mpe bolukaka nini yoka sikoyo raison avie akatandre te wana sikoyo bavoice wana nakotyela bilongo te mpo wana ya siko privé na yo akota makala mobali mwasi atuni ye tu rentres quand ah chérie bientôt là je rentre ah ok ça va c'est bon basi ya malamu nzambe apambola ntango mobali azongi afandi babimi bakende resto et tout comme d'hab amona kaka mobali alinga su koposte te non makambo koposte wana mama bana mike oh ye alinga koposte je connais ce vieux ye na koposte matalana donc tonton matalana ye ata asali nini matalana ye ata bookende kosomba biloko na libongo nde ezaka bozoke aza kotalana mais tonton matalana akomi koboya kotalana oh non moi je vais pas moi nzoka ayebi dayaki asi asire wana penda mama leki ya bana ndeke yo nde oza mwasi ya rêve na ngai ya banda kala mais so ozalaki mwasi ya rêve no ya banda kala est ce que eloko mo mpe tokotika ngo ekende te ape tolobaka ezalaki destin mpona bachrétien tokoma kokosa likambo ata likambo osali bêtise oyo ezalaki destiné ezalaki planifié mais c'est pas ça
ndeko mwasi avec 4 enfants mibali akufelaki mwasi na ye moko azokoka te akoyebisa bafrère mais parce que elle est déjà abandonnée dans sa famille. Abi maman, tu connais très bien maman linga nga soute papa na ngai na bandona famille na nga pona mobali oyo aujourd'hui soki papa na nga ayoki ah mon Dieu mon papa avait raison mon papa avait raison mon papa avait raison mon Dieu qu'est-ce que je fais papa kosaka nga te 21 ans de mariage. Totuni mobile. Attendre te. Zamu noko solo. Ngano kanzaka basi Afrique. Dara minoko solo. Nzoka basi apoto minoko solo. Azaka minoko solo. Bati se bebele boy. Oloko boy. Nena sali boy. Ah mon président Steve Antonio. Il a raison. Nabi non, Nabi c'est comme mais moi je connais ta femme. Je connais la dame. Je vous dis que moi si la minute soyo, azoe bala asanité. Atika mère de 4 enfants. Abengi ça fait déjà moi. Donc moi dans ma kamane zoleka moi na ya mobali na ye. Déjà futa ba frère moi na wana na kati ya poto nena obetela bino moi na kati ya poto oh mata okita Dieu va te bénir tu es une bonne femme Dieu va te donner un bon mari oya kozata na posa makangu mais ozana posa au perdre yo te mama leki azongi na ngwende yaya na leki na minute oyo ezobela te olingi obomela nga via bana na ngai mwasi ya papa bana na nga asungaka bango a 100% nga mokutu mama na bango nakipaka bango te mais mwasi ya papa na bango na poto azwaka charge na bango bebiseli nga makambo oza ndoki obebiseli nga makambo nini yango nasali yo okende kobebisela nga bolingo yoko bina la papa mwana o adeza papa bana nga mena tana dimina za papa bana nga abaza mobali na ote osale ki madada parce que talinganga ingata no ketika papa ke beta bale kuna na teranji yo zalaka aza mobali na nga ya kala poto bongwani na famille yebe koto mama leka data bo boyinga je mombal na kyo sala vie na nga mobala poto mobali pe ko na poto yemo kaka ngabisaka mwasi abenga na ete moi c'est tellement linga qui est alors bina boya ta bino mona za na dilemme te famille na boya famille na ngali kola mobali na boya famille kola mobali siko lelo mobali wana atikinga akende na roboya yete tozala kaka tana mwasi wana ya Afrique mais le quoi za mama leki tikaye soko ozota mwasi mususu oh non so ozota mwasi mususu zwana yo mais le quoi za mama leki ya bana kopesa bana pasi te tika bandeko ya mamu wana ezalaki yo mamu ayeli biso na mokolo na lelo lisolo na lobai na osilisa yango nde na mikolo koya bandeko bopesanga nano baopinion oyo mwana mwasi apropose mobali alobi tika mama ya leki soko kozwa mwasi mosusu loko olingi mwasi mosusu zwa otua tu mobali alobi te nga na obima na nga na ndako na okende na nga oh problème nini oyo kindokito nini ozokende na yo nazokende davasi ku tobalanaki tokabola babie mwasi alobi non babie nini tokokabola abengi leki na mobali na Luanda abi teka baterrain wana oyo nyonso tosombaki na Luanda leki na bino toza baréaliste na osala yango te bandeko mamu biso na esi bino osisa yango te bandeko bozwi lisungi ya olanda nga bosunga ndeko mwasi asana nini parce que mobali déjà azodeside abima na ndako akende akomi kobondela mobali lokola zoba
abi nazo comprendre balesi mobali kindoki toni ba pasteur bosunga biso mon pasteur Francisco Mabanza mobali ya mama Nanette Mabanza l'homme de la repentance na kati ya Angola Luanda CGD Luanda mon papa Léonard Lembateko ba sujet oyo bosunga église ezopanzana partout et outi Afrique ke poto bosunga bandimi na bino bazana ba problème mwana mwasi à cause de la problème moi ça zanga mabete to watike moi ça nazaka malam à cause de peine eloko mo etinda ye mobali na ye mais na niveau oyo mobali azo décider atika bana na ye bakomi koswana na bana pona kaka libala ya Kinshasa bana ko continuer suite ya lisolo on a mikolo ko ya na profiter bongo ko c'était joyeux anniversaire à toi Rigen Kabongo RK Choco Frappant l'homme de Paris moi na matete à Tongo dans l'histoire sans aramoté place aux Ali beaucoup de bénédictions sur toi famille Kabongo mana pesi no ba mbote bisika bozali zamba pambola yo ya malamu likona yo que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire asa elo bolamu les gros bisous